Original. Ouais, na Katia Jardin Botanique quoi. Tout en a Ozil Baritone. Ouais. On est musique à maison mère quoi. On est là donc en plein tournage. De notre clip Parking, de notre générique. Oui, donc Parking, ça va bouger très fort. Donc nous allons en famille, en mode boulot. Bidor TV. Bidor TV quoi. Bidor TV ne tombera jamais. Bidor TV. Bidor TV, tout ça là, moi rappelle là. Bidor TV, moi rappelle là. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Batata ba mama bandeko nyonso o balingaka énergie likunde kilo ya Africa. Donc balubinga wana naza liboso na bino. Vraiment ba bonsoir ba bonjour na bandeko nyonso oyo bozolanda vidéo oyo. Donc eza wa bino ngaki na bino sango moko oyo kopesa bino passe. Eza ko bomba te ekopesa bino vraiment passe ponga mo esalinga passe. Parce que tozi ba appel à batu belé par-ci par-là bazoninga ba yeba na monoko na bango vraiment ba yeba vérité. Donc vérité oyo toyeli bino eza likambo ya ndeko na biso moko oyo boyeba ki na kombo ya Lobeso. Donc Lobeso azalaki artiste musicien et pas ya leader oyo babengi Werason Yangiama. Lobeso azalaki wana azalaki atala kunaye skondel tozoloba awa ngamoko énergie naza en direct awa na Kampala naza sur place quoi. Naza sur place awa na Kampala nde yango wana toti kozwa kamoko ya ye bakangi aza na prison ya awa loko aza na prison ya awa. Donc tokoki koyebisa bino vraiment un problème yango te po eza problème vraiment eza pe ya passe mais eza secret. Bon eloko kana ina senga na bino na bandeko nyonso o bolingaka ye vraiment tosenga na minute oyo tosuki to la besoin ko ya lisungi na bino bo support biso please, bo support biso ko support biso na sens ndenge na ba peine na bino et puis na ba moyen na bino tout fait nombre pour la nini ezo senga ko ba avocat pour na kolandela ezo senga oka carburant tout ezo senga nyonso wana ezo senga pe moi bateau ba ki kotala ye moi transport na bango na moi kolia ya ndeko. Vraiment bandeko na ngai o bozolanda ngai eza ngai énergie ya kolobela ye nazolobela ye au nom de tous les Congolais, au nom de tous les artistes nyonso bozali banda bo support ye nyonso ya yo tokati montante bo support biso vraiment. Lobeso boyebela ki na bato musu na yebi ki bakometu na Lobeso kwa zaki ndenge nini boyebi nzema moko banda koyemba ya ye zaki ndenge nini kimo bapoka epa wera Lobeso na bosa ni kia ngo po mikolo pe sale télé ndi yango wana vraiment na opesa bino numéro na nga ya téléphone. Donc numéro na nga ezalu plus 256 75 330 71 87. Donc wana eza numéro na ngai na kozonga yango sumba mibale plus 256 75 330 71 87. Bobenga biso. S'il vous plaît, s'il te plaît, nous sommes salés sur le bilan. Sorry. Je vous aime beaucoup. Je suis artiste et comédien. Donc la seule ligne de Konabiso Lobeso pour Sungaye. La de Gibino Ming. Tous ensemble. Tous ensemble. Passez le kina motema. Merci. Oui, alors bonjour, bonsoir, na bandeko nyonso o bolanda vidéo na nganga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or amemeli bino ka lisolo moko ya mawa na ndeko na biso kombo na Lobeso abetaka musique série moko bepa ya Werason. Après aye ko sala
mouvement na ye moko mais ndeko na biso ke na ko se retrouver na Uganda ka banzela ya poto ndenge zalaka ndeko na biso lelo azali na prison. Mama Bijou d'Or kande na lobinga na pesa ba nouvelle et puis nazala na ka pona kusunga. Ndeko na biso to sepelaka na ye abetaka musique malamu et puis to sepelaka na ye toujours ezala bato ya bwaka ezala bato ayemba ezala bato balia bamela en tout cas vraiment bayeba muninga malamu na tango ya pasi donc ndeko na biso esika zali wana za na besoin ya ba aide na biso donc na côté la bino vidéo ya bandeko ya Kampala parce que esika bakangie kuna na Uganda na Kampala bandeko ya Kampala ndeko na biso énergie azana Kampala aza sur place kuna parce que ye azali comédien bazala ba musicien mususu batala ko ebele na mboka wana ya Uganda bapesi numéro na bango ya téléphone en tout cas mutu nyonso to akozala toucher na motema ya mawabo meka kubenga to meka ko soutenir ndeko na biso lobeso oyo asepelisaki biso en tout cas mama Bijou kande na lobaka vraiment nazotiela bino vidéo wana boyo kande ko na biso énergie ndenge alobi il s'agit ya kubenga il s'agit ya osala nini en tout cas to sala pona ko soutenir ndeko na biso lobeso. Donc vraiment na lingi bino mingi dalinga na pesa nuka information ndeko na biso azala place ya pasi to la kisabo lingo na tango mutu azala no vivant po ezala ka so mutu akufi to bandiko ko sala soki ndenge nini mais mutu azala no vivant azala besoin na biso en tout cas vraiment to meka ko soutenir ndeko na biso lobeso. Na pesi mbote la famille nanga mobimba famille mosi bisika surtout bozali na ba camarades nanga mama Meje na pesi mbote la mama Kija Brod mama ya première classe mama Viviane na bosani ote na bosali mama Jolité na bosali mama na biso Magité et puis Bijou la Blanche en tout cas na sepeli na sepelaka na yebi oui bolanda kanga bo continuer ko landa mama Bijou bo s'abonner massivement la chaîne na Bijou d'Or bozala jamais de si Bidor TV masolo ya sika et puis bo tiaka ba commentaire bo et maraba page bo fina place mo batara net ngonga église parce que ce qui vidéo nyo surtout e comme la rabino mikolo nazala tamingité donc à partir de semaine prochaine tozongeli ba recette na biso tozongeli masolo na biso mama Bijou na lingi bino mingi vraiment mbote la bande ko nga surtout na ba camarade na biska bozali to soutenir ndeko na biso na kombo ya lobeso merci na télé bino vidéo ya ndeko na biso énergie bo benga moi bapelle ça la bien bye.